eloko nini batio na motema pour leloko maboyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai ezo reproche nga nanu na sepeli te giboko polo ya Denise kotisanga tina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubara ngai na isusu na ya kilikili Jean Koko paloba te santimezu yobinisa miziki olandi elengi Gauthier mascotte keba bomoi na yo penze talini okote papindala Polo biobuka Freddy Mayele alonara Micholo ndalolandi sangisoko suka na mbeteke Merlin le prince voilà. Bakofinga ngamporo nini mokili jeke lobi ekobwaka mabele paya basita musampai lobi kuna epana ngai ekobwaka ma giboko polo na ngwanzu Vasco Mabiala azwa kalokola na ntango pourquoi ngana zala complexe na wela mpifote Deshai mokili na Londres Jerry Biangani Gauthier mascotte lukana tembe Marcel Kabat donc biso to kota likam so to beta boyo ka to beti bongo to beta ba acoustique live na ba Al de la Gombe to koma mindele to mona pe na rumbe changer violer ye ma mutu ye to kei kuna la génération na biso ba yemba la ba le rôle ngate ngana za muta nef ngana muta kala na champ na muta kala na champ mais ba zo yemba la ba bien ba travailler bien ka petit frère na somo miyembe amasina la héritier wa Tanabe bolingo na nga oyo ya sachet bolingo na nga oyo ya sikatete ndai amure na yo poni na yo nazo bolingo na yo poni zolo na mino motoki miyoyo esilite pangusanga zolo Rachel Futa soki na koyemba na yebite bolingo na yo ezanzolo ko cicatrice silaka te miyemba lela yo paperitia na beauté il chante bien ngana palola batutu ngana mana batutu na kati ya donc toke na Olivier ayemba bien ya baya ya msupe pas mal nazoka ya mona Michigan de travailler pas les rois de la forêt il chante bien malgré batuna ba découvrir il était pour pas découvrir pas public il faut ça succès dans vocal so qui nazala qui ata courage nazala qui ata millionnaire nazala qui ata motambongo nazwa yanga sele abuloki amour mama nazala qui ata courage mbele nazwa Claude Wonga ozala wanga wa motema présence na zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge na koma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Freddy Ndongala Irlandais Blanchard et tous en Amérique roro gile mavakala Charlie Mbosharana Amelia Luzolo. Merci beaucoup, chers amis, abonnés de Ave Maria Télévision. C'est un grand plaisir pour moi, Tariq Ngang, de vous retrouver en ce net moment pour vous informer de l'actualité musicale. L'actualité musicale aujourd'hui, Bissonio surtout Yebi, et ça tout autour, il y a Ferregola. C'est Ferregola qui coordonne l'actualité musicale Yambo Kanabiso. Avec un grand plaisir, je vous dis bonjour, bonsoir, partout, Bozan dans le monde entier, Bozolandanga. Napesivino Bambo Temiwa, Napesive Nanga, Junes, Diego Kao de Paris. Plein de bonnes choses à toi. Daddy Yakuza, grande puissance, on est ensemble. Aujourd'hui, dans le cadre de votre émission Culture à la Haine, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous un artiste pétri de talent, tellement talentueux à Rosana Bissolo na plateau. On va essayer de parler précisément de lui parce que c'est de lui de Yambe Naracha plateau. C'est un artiste qui évolue au sein du groupe Jet Set de Ferregola, le padre Papa Hervé Akuna Matata, le roi lion, avec lui Tobé Talisolo. Naibi ke na banda ku bomitu na artiste ango nani. Bo tuna bo muchacha baba ide na mutu na bino nani wana. Sur ce plateau, je suis avec Mati Degol. Mati Degol, on a déjà mis la caméraman, la caméra, on a pu s'arrêter en beauté. Bonjour, ya Mati Degol. Bonjour Ngangu. Donc Ngangu avec cette intelligence, donc voilà. Vraiment bonjour Nayo. Donc
bonjour na ba Gaulois tout ba Hollanda biso bonjour na ba jaloux to ba Gaulois oh na ba jaloux bango ba sepela na biso makasi ngana na ba fan tina ngambo ba jaloux que no joy mbara bien donc joy mbara bien makasi na sepela ne mali nga ofinga raté ba pia nga conseil danger santé bonne santé pepele na grâce à Nzambe nous mon nga bo santé ça très bien na tambola en bonne santé donc na aucune répétition quoi alors voilà aucune rep na yé na salle émission tant na négligeara ba public na bisoté donc faut ça presse donc il y a un makambo donc faut na ça na émission après na l'équipe répétition voilà il faut ça l'émission pour l'équipe répétition ya Mati de Gaulle orchestre Jet Set de Ferrego a tellement sollicité vous a sollicité des parts et d'autres vous étiez dans concert na Olive Verte il est qui toko après vous êtes un concert privé il y a mariage il y a Touré il est qui ndengeni concert les gars très classe les gars qui en direct il y a Instagram il y a Jésus de Nuance tout balanda qui ndenge les kaki maramle les gars qui très bien donc voilà quoi donc voilà c'était juste un akotizara lisolo Mati de Gaulle un grand chanteur bat ming ba ebio ka pas fait rigola mais ba msupe na ba parler ba Mati de Gaulle banda carrière musicale na ndenge nini tia ko mapeme na fait rigola Mati de Gaulle a uta wapi ndeka izalaka parcours na yo banda ndenge nini nga pena parcours na ngai bandi na bumbu biso père agimbila père agi soda bazala na moi ba promo na Mobutu père aki makamboka mère tolongaki kanchach to yako ko résider na bumbu comme camouflage to fanda ki ona to koli wana et to yako sala orchestre chic balar wana ba mike wana elote ba mimishi bass ba fosette obeta moni mimishi bass ba fosette obeta singa ya muyaka ibinta bano obeti ba nzinga nilo na nido personnel mimishi bass ba constant bass pinto di janeli ba en États-Unis na Allemagne Pongo Pontia grand frère héritier Watanabe en Belgique ouais en Belgique donc to bandi na bango chic balar nga balongolinga palais père ayi kozonga na camouflage ya makayani kin memona na terre butu palais alongolinga na tininga na njili na beba na bandandule na kenjili pa mère aleki na quartier 10 na komo na njili ba petite sœur na ba dadou banani to ba baliska to fandi kuna na komo yemba na église dans une église grand frère nanga a comme pasteur ya landu frère don fils a obeta sentenga na yemba na yembi une cité na yego zonga palais na zongi su bumbu na zongi bumbu na omo yemba na église na bisomo na mabwana na so yemba wana kota ba vie Laurent Kadogo a soliste Jésus de Nuance ayebie kota ba lofombo na yemba na église mo en diagonale na bango Walo Mouchengi, Walo Andundu, prophète Walo, avant Théa, Ngafuna Yemba. C'est où t'as non voilà, na kina côté wana na Yemba, ndeba pontek ba yezugo ya awa ndiso to keno kuna danger. To kesko to keku banda Jiga la Prince. Dina bandi carrière musicale na na otobenga musique profane. Na bandi car voilà, na bandi carrière na musique profane na Jiga la Prince, tozo beta idéologie wenge kaka. C'est 2006 na ekoya chic la musique na ba présent Séraphin ba massa na ba Séraphin ba Juga ba du Cambodge ba nini na longo chic la musique na les bourgeois stars na kekuta ba vie na des festa meuble na les bourgeois stars na kei super choc mokili mumba ba kabone na show rambemba bato ba betaka mandundu wana nga na ke sangana bango to metindambu après na ke festina lente de montikil na delvo to remba na balisha shombo kolongwa festina lente de montikil shura mbemba na zongi su bumbu shura mbemba papa mais moi ba clin d'œil là qui moi jolino moi manda chante moi ba kesa mikemke ba simandanga mona ke na beti mona zongi mona ke bona zongi ti na zongi pa shura mbemba makambo vandi wana de l'an 2000 à 2004 2005 na koti pa Jésus de Nuance Tilelo. S'il n'est pas Jésus de Nian, c'est un long parcours vraiment, c'est un parcours de guerriers, de titans. Talara Yuza Soda Makasi. Il a dit que tu as ma solo, que non on a aussi parlé, mais chez nous on a parlé, on a bêta guitare azate. C'est que ça musicien Simanda donc. Faut les canabor orchestre qui ont vraie formation, comme ça ça l'a bien formé. Pour surtout Jésus de Nian, c'est que na utaka GBC, na Kendaka, Staff London et Katisie Rumba de jeunes Wenge Junior. Vous comprendre? Wenge Junior, Wenge musique à BCBG, 4x4 tout terrain, maison mère, les marquis, quartier la terre. On demande des parcours réalistes. Si on demande que tant on demande à Jésus de Nian, c'est bien formé.
na parcours les gars pour netto to formation autant guitare réseau beta yuzo yemba ozo comme formation ya o do sentir te réseau kota on mona boctave ozo franchir ozo comprendre ngam na yembia on dit maté si excès nango mesani comme professionnel ou mesani voilà excès nango mesani comme professionnel. Un grand merci Nabino Nyon Soboza branché, bienvenue au Signor le mannequin des lions. Yamati de Gaulle et pas fait rigolo à Tilelo combien d'années et puis depuis vous allez pas faire rigolo là vocal à liboso sala kizaranine vocal liboso na imba na vita imana vita remix bakofinga ngamporo nini mokili jeke lobi ekobwaka mabele epai ya basita musampai lobi kuna epa na ngai ekobwakama kiboko polo na ngwanzu Vasco Mabiala azwaka lokola na ntango pourquoi nga nazala complexe nawela mpifote deshai mokili na Londres Jerry Biangani Gauthier Mascota Lukana Tembe Marcel Kabata donc wana première vocale na yembaki et pas Jésus de nuance tango to yesikoyo na boîte noire na qui est derrière toi neko chat deux solos vocales eloko nini batio na motema pour leloko maboyenga ne quitte jamais celui que tu aimes pour celui qui te plaît mon amour motema na ngai zo reprocher nga nanu na sepelite giboko polo ya Denise koti sangatina destination ya elengi nayoka bien héritier mokubara ngai na isusuna ya kili Jean Coco paloba te sentimezu yobinisa musique Yolandi elengi Gauthier Mascotte kebabo moina yo penze talini okote papindala Polo Biobuka Freddy Mayele Alonara Micholo Ndalolandi Sangisoko Suka na mbeteke Merlin le prince. Voilà, Yamati de Gaulle, on a parlé de la CPL, Henri Nassima Seki, au senti, il y a de Gaulle, hein? Yamati de Gaulle, et pas faire rigoler des vocaux qui est derrière toi, c'était l'album P, ouverture et l'accès P, bino na public, malgré tout, concert, mais album P, so nana P, so gouya ko yemba, na mono yemba qui toko, deuxième voix, il y a danger. Idole nous a rendu dans ce ah, refana nous yemba le wa veille. Nana pesa ko idée wana na groupe nda oyema ne ba idole modèle mombo ngata ngaki mwana moke na mère na solo la venga na libanga mombo na lupango to novana veni kokolo na l'accès go merci les joueurs to les kana na tala mo lupango libanga mo za na ndo la fa parce que so ba matinga na imba na lupango ba binganga maestro mère la fait maestro go so ba no la venga na oyemba sikoyo mutapianga go oyemba mère na so mazara musicien te ando imba banzembo akala na parler so ça ba boulot na yo la vie bilamba chéri fongolanga loboko na litamao kamala male oh mama kamala male oyo kisinga isoni mère ayimba ba chango parce que ngamo ko to ke cinéma na komi na bumbu wana sinanga fe banda ba chaka defao mbalobi yo mabe dane yo mabe bayebi nga malamu ngai kona kimi famite fami na ngai mobimba kaka na nga kaka yo mamo balanga na okoma na ka ba chant o kimi nga yango na yemba ka so na zongi parler mais au fur et à mesure tozo ya na ko découvrir Stino Mubi na ko découvrir King Kesser Mené na ko comprendre pour parler mais tant que bima libanda na ko ba musique horizon musupe ndi na ko comprendre que Joa Imbaga général des fois qui idole na numéro 1 après na ko sentir Stino Mubi vient sur Kester ready à Missy na mélanger bango et tant na mona na clan wenge ya maison mère na ko sepela na Serge Mabiala ndi na sangisa bango tout na ba vieux wera na ba Serge Mabiala na ba viking Kesser Mené ngala za na bango nyonso na nzo voilà donc jenga kapa za na kati nanga est-ce que ba royo ka pe biloko o ya ba deuxiémiste o ba sale se pelisa ya yoti ya batu misusu kitoko tondinga sena makanisi mejengo yi yo na pesa ki yo bolingo zongi selinga bokono susi kitoko na ezaleli na yo etindaki ngai na pesa masanga mokolo yango baboti bangai bayero zalaki te nzoko bimaki na ye mais c'est la boulot qui amour donc vous comprenez osona kena mususu ba
Tania nangaye nalingi yo mingi linga ozonga na bonzeli yo yoko mosika na ngambo na beya natinda mikanda réponse teo baboti balingi oya Tania ozonga na Kinshasa ngaya wa mawa natikali na ngai maboko mpamba o nakomi lokolanda kwezanga likonzie donc voilà. Merci beaucoup. Il y a De Gaulle, il y a Mati De Gaulle, un grand chanteur. Tant on a De Gaulle, beaucoup comprendre que Nana Mobeti Kita, c'est un chanteur, raison pour laquelle Azo Palola. Un grand merci à Papier Kofo Business Ambongo depuis Istanbul. Il y a Zaramina, Nadine, Talabouana, Mère, il y a Marlène depuis Paris. Plein de bonnes choses à vous vraiment. Mati De Gaulle, le plus grand événement Casino de Paris, le 7 novembre 2021. Naki na dynastie. Ba ancien collègue à Jésus de Nias ba oyemba na kati tel que ba Serge Mabia la deuxième ministre le roi yo ba JDT Mulopwe ba c'est le bazar ebele il onyo ko promettre ba Gaulois na ba Gauloise nyonso par rapport à album Maya miso etangi eko kaukate mvula tango enokaka la kakate lokola Maya miso De Gaulle ezali lokola mvula Joël Monsengo le Chunazer emabaka na Milan meme alula matiti kasi azalaka pe na ekila oyo soki ameki kolia ebomi na bolingo na ngai ekila ezali deception awa olingi oboya ngai kovo mambwene bos tala ngai mama nalembi libala oyo somo papa na la via Julivano Mbembwa États-Unis d'Amérique, vous comprenez? Surtout écoutez mon sous voilà là on expliquer ndenge na ko sepelisa bato ya dynastie voilà na accident to préféra kobukana keliwa na love auto swanaka kasi koboyana te mapasa babotama elongo na histoire love bakabwana moto na nzela oya ye Freddy Mayele Switzerland Maloba yimbwaka bakate bazana raison po elengi ye ayokaka tango azana mokuwa na ye pichu miezi samitiama tonton mignon oyeba naza lito il valer nanga tempa kotobola te nokina koya kozanga koyoka ba je t'aime na yo Landry Bisidi Deborah Senga Nasi na pali ba beti maboko Jire MC Mondele Kofi Panda Freddy Kitenge Christian Luko Kipoto Serge Luko Ki mannequin d'Orléans Mama Sidonie abotangai apesa kanga nkombo Matima bolingo echangeanga ekomisanga malela Gino Sele Hollande Noir bolingo na kofingo mabe olembisi alita chamala oni esukisa makambo bageri ya bolingo ezalaka te yango l'amour ezanga balimiti ya torture na mitema ya bato Dadu Mengi Gabidubile Sandra Antonio Hoyeba nandimi nakufa nzembo kutudia ezalaka deja nandimi nakufa nafane pene na yo kena vivre sans bolingo alita système d'exploitation ya bolingo na basusi komi oboma alita chamala zonga papa sona yena iloko mususu na oya kozanga mbongo ekimisaka nzela ya moto nyongwe umeli mpo peut-être akoki kosambwisa yo na logique iyo nde bongaki kodevoir nga bolingo no na bozoba ya bolingo iyo nde o Emilie nga Ladi Galvanda ya diva to Chamvumbi le boursier soki na yo kaka Blanchard et tout sapekisaki ngai mokolo nalalaka libanda nakufela bakares na batinela molili awa pe bakuzu moins cher baflate tula kaka ba bizu ya Gabi Mbuta mwana muzombo na Diblin Popol Mola Dadi Mavungu Vungule Ambroso Japon de Luxembourg Christian Bompate Paris Gindi Vito Bamai on a fait ça ba réponse ya dynastie
C'est toi, mon oreiller, qui me soutient dans les jours de mes sentiments. Zungu Blanco Monument, Yvan Foucault. Un vrai couple, c'est comme Tom et Jerry, Christian Bonpaté. On se taquine, on se bat dans Clément Sikila. Dédé Armani Suisse, au final, on ne peut pas vivre l'un sans l'autre. Papi Sapo, chef de ville. Papa Nevane, Naelton, Lasconi Mbunzae. Voilà, merci beaucoup. Ya Mati Degon, on a parlé de Sepeli dans bilingue, il y a dynastie déjà yangoana, dynastie en forme déjà. Mati Degon, Casino de Paris, badba binanga oyamba Mati Degon. Mais est-ce que Casino de Paris wana babi bobeta style la musique mon philharmonique, symphonique, est-ce que vous s'est préparé par rapport à style la musique wana? Non, biso toza kotaka na likambo. Donc biso to kotaka na likambo so to beta boyo ka to beti bongo to beta ba acoustique live na ba Al de la Gombe to koma mindele to mona pena rumbe changer violer ye ma mutu ye to kei kuna. Donc to denge Jésus de Niasa kendaka ko mema biso kaka mema biso to kende. Voilà, un grand merci à Sinale batutu na Casino de Paris bana bumbu tout ponga na beta musique na bumbu do to benga ba galwa bumbu selembao makala bumbu selembao ba galwa tout na ba fan tout ya Jésus de Niasa na ba goloa tout balinga Mati de Gaulle base la Mati de Gaulle ba se préparer en conséquence Mati de Gaulle azonga kini kitoko na idiki ba galwa boza ba prêtre ya kosanga ba via dolungu ba vi Clara de Bruxelles ba ser na ngarian ma fola ba prêtre belé ba to dondo la na ba kin ba via idon tsonsa ba tout ba galwa na ba vena bozo dogo ba dikando vous comprendre voilà bo soutenir Mati de Gaulle en forme galwa ozo défendre bumbu selemba ou na ndule identité toujours voilà donc batouana tout na ibiki Mati de Gaulle ozo na karakafu Mati de Gaulle ozo na bilamba n'en parlons plus ba vilanga ba to chanvumbi les boursiers à sous grâce Mutombo ba Momo Kifu ba Yvan Foucault na bosanité la figure angélique la femme aux lèvres pulpeuses hein? Josiane la femme aux lèvres pulpeuses Josiane Bayadi Wenge de Bruxelles donc nabi que ces jours là ils ont dit boum du tonnerre donc ba tout balinga Mati de Gaulle vraiment les jours où on a nabi que baroye belé ba soutenir nga très fort pour na zonga kitoko famille nangé CP là ba que moi na soit voyager qui a sali pe boulot voilà un grand merci à tous les abonnés de Ave Maria Télévision. J'avais sur le plateau ici Mati de Gaulle, un des grands chanteurs de notre pays. Je profite de dire un grand merci à Sergine Diel et à Patrick Demouch, mes parents et à Maïcha. Plein de bonnes choses à vous. Papi Chomatende, les beaux garçons et à Baleki. Papi Ecofo Business Ambongo, Nadine Talabuana. Plein de bonnes choses à vous. Gilio Tamba, l'ambassadeur. Venangate Garamituka Solo. Un grand merci à vous. Et à Mati de Gaulle. Mati de Gaulle a Koko Binati. Babi côté Robina Mati de Gaulle a faible. Tu peux dire quoi par rapport à Batouana ce babé? Vraiment côté on a nabi qui est défaut nanga. Mutu fois ba défaut na ba fan ti ba lo ba ngo ba mona. Biso batala. No mama mo yemba na ngo ba corriger nga na ngo trotter. Na yebi ke ba yebi ke na yemba bien mais côté danse na yebi défaut nanga. Mais ngam ko en soi na comment ça la be fort. So y répétition mona ke tala Mati de Gaulle nga obina o pesa nga raison. Oh, il changer. Il doit changer. Normalement pena ko kutoyer ba danseur na biso na ba parler. Ulenga ya lukanga nga na mikitisi na ke lukaye pona na besoin ya danse. Qui n'aura pas ya mado na parler ou bien na ke pena limiter pas si ya de travailler na suka na si azoma o sauver nga na ke parler. Na monde dans l'ensemble beau déjà. C'est bon. Et comme d'aroya mais etikali siko so tali ndule to beta na de na Fleuve Congo hotel VIP wana talande na obina Corée di ondi matin après ça de Gaulle zo bi ke to bina na hotalo na di lubunga mobungi tetele ki donc c'est bon ah zo vanda pena donc zo kita loketo pena donc c'est bien ngabi ba dégraisser ngora donc ndenge zala kaka donc voilà donc yango na bi défaut nga ba fan ba Gaulois tout boy ba ke Mati de Gaulle azo ça l'effort pour na CP sabino siko na danse bon no tanga nga pena parmi ba bina na mouvement bon ba no tanga penga. Ok, bon, nous avons Mati de Gaulle parmi Babina dans le mouvement. Un grand merci à mon vieux Alain Kembela, André de Kinshasa, Vaza Kinshasa. Plein de bonnes choses à toi, Alain Kembela. On est là. Mati de Gaulle, tout le monde m'a presque na souka émission na biso. Nga linga ki mingi, avato kabwana, yuza deuxiémiste. Les loba misi baza tellement ébélé na Congo, ba yemba payer le quoi yo deuxième voix.
Bah musicien nous a appelé so yo qui bon bena botika lobi oui ou ayimbara bien. Un grand chanteur appelé le quoi ngai. Il y a génération na yoka quand il y a génération non génération les colotés. Voilà. La génération na biso ba yimbara on ba le rôle ngate. Ngana za muta nef ngana muta kala na champ. Na muta kala na champ mais ba zo yimbara ba bien. Voilà. Ba travailler bien ka petit frère na somo miyembe amasina la héritier wa Tanabe. Bolingo na nga oyo ya sachet. Bolingo na nga oyo ya sikatete ndai. Amure na yo poni na yo nazo. Bolingo na yo poni zolo na mino motoki miyo esilite. Pangusanga zolo Rachel Futa. Soki na koyemba na yebite. Bolingo na yo ezanzolo ko cicatrice silakate. Miyemba lela yo paperitia na beauté. Il chante bien. Ngana palola batutu. Ngana mana batutu na katia. Donc toke na Olivier, Olivier ayembara bien. Ya baya ya msupe pas mal. Nazo ya mona Michigan de travaille pas les rois de la forêt. Il chante bien malgré batuna ba découvrir il était pour pas découvrir pas public il faut ça succès dans vocal neti biso so mtaoki da soki nazala ki ata courage bi le vocal kanga siko soki nazala ki ata courage nazala ki ata millionnaire nazala ki ata motambongo nazwa yanga sele abuloki amour mama nazala ki ata courage mbele nazwa Claude Wonga ozala wanga wa motema présence naï zaleli na yo ikamwisa ngai basekaka moto te na mokili Merlin le prince aloba tala ndenge nakoma kolela Gachel Kisoka gile omeonga de itotoko tonto lukwikila Freddy Ndongala Irlandais Blanchard et tous en Amérique Roro Guilhem Avakala Charlie Mbocharana Amélia Luzolo Pregana Matima voilà. Un grand vocal on va voir yo comment babi kambamo identité coup sur coup Mati Degol dans yolo baro tumbanga pas bisike baya ona basala yango pe bazoyemba bien est-ce qu'il faut public pe yo karape mamoye identité zala zato yembi bien bisoka ba mise to découvrir yo tano yo kinze on zembo bien na yembi na tebo ya yo yembi bien et souka na biso po biso mise to sala ke faut redécouvrir baninga mais ba public ba yeba mutu faut ça succès ne peut ba yeba yo voilà c'est ça voilà un grand merci à Mati Degol j'étais avec lui sur le plateau un grand merci également à Bienvenue Rossignol le mannequin des Lions le boss Kovo Mambo ni 5 étoiles monté ma maman Florence Elubaki aya Zarami Mingina et Mima Kabiscofilia ya Kati plein de bonnes choses à vous Blanchard et tous depuis les États-Unis on est ensemble avec Mati Degol na plateau il y a Degol de Jormo Kabwana Biso quelques dédicaces et puis aussi une compilation bah vocaux na oui ça la kitoko na numéro de téléphone 21 24 78 695 plus 243 81 24 78 695 nabosante Trésor Lumaya Sika Zali nabosante Jires MC Mundele nabosante Julivano Ombembo papa na Jussa Jujuju nabosante Yayi Mabaka na Milan Junior Massamba mon frère nabosante Dino Selolande Noir Bernard Cavalli papa Yoji Yanadine Mwanga nabosante To Chamvumbe le Boursué Namoni JDK Mouyala donc il y a moi Sinaé donc JDK Mouyala chapelet toujours dans Bambo Tebele na bosanité ba Tebele balinga Gauthier mascotte l'homme idéal to Chamvumbi les boursiers sous grâce Mutombo donc il y a beaucoup de monde bato balinga Mati Degol on a tangité vraiment excuser nga Trésor Lumaya nazo bandela qui to retrouve Bambo Tebele promo au pire nga kombote na bengo ka promo on a otinde le lien mo comprendre que ça yo donc opsenga opesa nga kombo mais jusqu'à présent na zu kombote nabi que samedi to sola bien moi Western moi j'ai nabi que yo galo à solo vous soutenir rien qui te retrouve Kitoko merci beaucoup un grand merci également à maman Lanita la Gabonaise je suis avec Mati Degol to kabana Mati Degol na nzembe za moyembi za guitariste était déjà avec la chanson déjà to kabanto voilà un grand merci Nabino Nyonso bozaki disséminé à travers le monde les abonnés des Ave Maria Télévision déjà to télémarnation déjà monsieur Silinango déjà nga to kabano na loyembo na tikilo bena micro nga na bimalanga ça la ta compilation ouais donc ngungia
nayembaka na ye bien melodi na ye matoye ina ye lila pika rami mayumbu Jerry Mbala chéri ocompare présence na nga na ngungi mon bébé ambassadeur vote singa présence na nga auparavant ezalaki diamant lelo ekomi obongwana mama ye Alexis Mfumunti Giboko Polo na Ngwanzu Polydor Lofaka Kulpa di Kunzi Héritier Mokuba Merle le Prince Shagi Moussaou Baya Visa Pondaye Jideka Muyala miso na yo yango epesi nga avantage ya kolobelo nyonso ezali na ntima na ngai ata cerveau eprive lolemo na nga maloba ya kolobela yo vontensi ngai choke landu de London rigondo mbasi Gino Sele hollandais noir voilà kitoko trop quoi